Mbote na bandeko balandi nyonso balandaka émission masolo na biso oyo epesami na ndeko Kongo Alenga mwana mfumu Kimbangu. Ya solo bandeko na ngai boyebeki ya solo émission na biso masolo na biso tolobaki tokobanda koyebisa bino mai nyonso ezali koleka na mboka ya Congo po ya solo tomeka koyebaka makambo nini ezali koleka na mboka bakoko. Yango bandeko nasaleli bino émission oyo azali na anniversaire oyo azali na mariage, to sango ya mawa, sango ya pasi, to sango esengo. Benga Kongo Alenga azali wana. Tokoleki sango na masolo na biso, pote ya solo, ezali émission na bino bana ya Congo. Merci mingi na bandeko na ngai. Vraiment, kimi ya nzambe ezala kati na bino. Bandeko, émission oyo masolo na biso, tolobaki tokolobela makambo nyonso. Lelo kaka na tongo ya lelo, bandeko sango eyeli biso, bandeko babengi biso. Vraiment bandeko zali pasi pe mawa mingi na mboka ya Congo, makambo zali koleka. Batu basili kokufa lelo na Matadi Kibala. Wenze oya Matadi Kibala, boyebi yango, batu bautaka epai na epai, musu bautaka na Selembau, bautaka na Bumbu, bautaka na Mongafula, pe na Ngaliema, pe epai na epai, bayaka koteka na Matadi Kibala. Wenze oyo ezali nzela epen oyo ezali kokende po okende nzela ya bakongo. Kuna bandeko na ngai catastrophe munene esalami kuna bandeko koboya likambo ya courant. Président Félix Tshisekedi Fachi Beton tomonaki yo osalaki osineki bakor na ba alma pona likambo tali courant. Kasi tina mukola lelo SNEL ti lelo tozali koyeba te. SNEL soki pe SNEL ne tobenga yango kaka bande koyeba na kalsu kombo te koma SNEL toza koyeba te. Courant ya malunga bapesaka susu peuple congolais te tant que toza na barrage ya munene ya Inga. Kasi ya solo bandeko na ngai likambo ya courant oyo tozali koyeba te. Bandeko ebomi batu lelo na tongo na mbula ya lelo. Ebende o boyebi be courant na biso kaka ndenge uta nzela ya Matadi na ndenge ya Kinshasa bende wana siko oyo ezali kote ya Matadi Kibala na wenze wana bandeko na ngai. Tension ya munene ya courant salami bandeko. Boyebi tension ya courant ndenge betaka minda net na se. Donc, bomi, plus de 20 personnes au bakufi lelo, bandeko moyen ya kotia na bino ba vidéo yango ezali te po liwa ya batu bakufi somo ba mama ya mikolo na ba jeune fille o bakoki kosala avenir na bango lobi. Mes condoléances na ndeko na biso mama Aimé Voka o azali mwana Bumbu. Mwana eroga lisungi Aimé Voka ya solo ye auti ko bungsa ya ye pe ndeko na groupe ya bato bakufi na kati na wenze oyo ya Matadi Kibala. Bandeko na ngai boyoka ndenge batu bazali kolela bandeko na pasi na mawa. Bandeko mweto tsela bino video ezali te. O azali na besoin video Kongo Alenga azali wana tokopesa bino kasi bandeko ezali somo. Boyoka ba Congolais baza koloba oza kobanga po ndeko aza kobanga ndenge azali komona bibembelali na kati ya mayi, bibembelali na kati ya wenze. Donc Congolais akomi komona liwa ekomi nango neti eloko ya liseki. Bandeko zali pasi mboka nini koyo kozala kaka boye likambo ya courant. Président Fachi Beton
président Fachi Beton likambo ya courant ba allemand ngo banda ba ya toyebaka te ba banda wapi basuka wapi courant ti lelo ezali komona na ti congolais azali kozanga na courant ya pamba donc bandeko na ngai video ezali mais kasi ya solo moyen ya komonisa bino yango ezali te pamba te boyebi ke YouTube yango ekolingaka bavideo oyo bato bakufa te ndenge bapekisaka mpe maladi oyo ebimi boyebi kaka balingi te topiblie yango tolakisa ndenge ezali koleka balingi mpe te bavideo oyo bato bakufi to ya mitakala balingi yango te donc yango bandeko na ngai makambo oyo tozali koloba ya solo mpona makambo tali mboka congolais alingi kolanda yango te congolais alingi kokipe yango te congolais alingi mutakala ya kongo alenga soki na tie yango na longole bilamba boye na bandi kolakisa eloko na ngai soki mpe ndenge nini nayebi te yango congolais alingi kolanda kasi makambo etali mboka na ye mboka ya kongo bandeko congolais alingi te na pasi na mawa ntango tozosala masolo baémission oyo tobandi koloba makambo banda 2000 soki 2002 soki 3 bandeko ti lelo ngai ndeko na bino naza kaka kolobela mpona makambo etali mboka mboka ya kongo ezali kokende malamu te président de la république alobi ke mboka ezali ya kokufa kasi ya solo bandeko na ngai mboka soko ezali ya kokufa yango mpe eza komonana ke eza ya kokufa courant ya inga ezali mais toza kokoka kozwa courant na biso ya biso moko te Brazzaville ezwaka courant na biso epai na bango courant ekatanaka te mais bazali kofuta chaque année bafutaka biso mosolo ebele nyonso ezokende na trésor public kuna bazali koyiba mbongo ya trésor public bazali kosepela mbongo ya trésor public bapesa na bango na bamusicien oyo bazali kosala bacomplicité na bango pamba te politicien atambolaka na musicien moto atiaka sport na ye eza politicien donc ndenge mboka ekokende moyen kende malamu ezali te pamba te mboka partout ezali ya kobeba mbongo ya trésor public oyo ezali ke bakoki kozwa mosolo na leta mpo babongisa bacourant eza eloko pamba baallemand bandimaki président signé bacontrat awa na baallemand mais ti mokolo ya lelo bandeko courant ya inga courant ya zongo tozali koyeba te likambo nini oyo bato bazali kokufa kaka na bacourant tala bandeko mes condoléances na mama na biso Aimé Voka oyo asili kobungisa ye ndeko ye pa kufi na kati na matadikibala esika wapi wenze wana ebumi bato na mokolo ya lelo mama na biso mpe abungisi ya ye ndeko donc vraiment en tout cas mes condoléances na famille nyonso oyo babungisi ya bango bandeko na bango bandeko ezali video ezali awa donc moyen kutu ya koexplike bino ya kolakisa yango ezali te mpo pamba te ezali mawa ezali mawa video ezali awa bandeko soki botali yango bokomonaka ya solo moyen kutu ya kotala yango na somo vraiment somo ya kosakana te bozali koyoka ndenge bato bango moko bazali kolela mpe pasi bamama ndenge bakufi donc bandeko na ngai courant oyo ebende bomonaka oyo euta matade ya Kinshasa wana ebende wana bakable nango bandeko ekatani lokola eza na courant ekwei mbala moko tina wenze bato nyonso bazalaki na mai na direction cable oyo ekomelaki bango donc tension ya courant esali pa ezwi bato nyonso tu lokola eza na force ya kosakana te bandeko bakufi sur place. Alors, tant que SNL a eu a coupé courant,
yango bomoni ba maman bazali koleka librement donc soki akupaki te na ba maman bazali koleka pe balingaki bakufa parce que baza koyeba na bango te bazoyeba te ke ndenge ezali wana baza konyata mpe basinga mai wana eza na tension makasi comme mpe kuna bakoki kozongisa yango brusquement bato mpe bakufi susu donc congolais azali kotambola bolimbisi vraiment congolais toyebi te mayele nini oyo biso tokoki kokóma nango biso bacongolais koma tokoki koyeba badroit oyo ya biso moko peuple badroit na biso bandeko na ngai ti lelo ngai nakamwaka biso bacongolais toyebaka badroit na biso te congolais akoya kotelemela yo kaka ndenge ozosala émission boye congolais mais bandeko na ye bakufi ye congolais ngala baémission aza kosala alongwa wana mais ye moko aza congolais mpo nini mpo ndeko na ye aza na pouvoir mpo nini mpo ndeko na ye aza na mwa parapluie moko boye oyo ezali ke moto wana aza na pouvoir yango nayebisi bino ke bandeko politicien atambolaka na musicien partout botala bamusicien nyonso tu ya minene bazalaka toujours na bapoliticien partout na monde partout bamusicien batambolaka kaka na bapoliticien bapoliticien batambolaka na bamusicien bamasa na bango mbongo trésor public yango bomoni ekei bapanzi baza kopanzapanza bazali kolia koyiba kosala oyo bakoki kosala meme mpa kobongisa nzela basalela bato wenza malamu na matandiki bala wana meme mpa kobongisa courant inga depuis babelge basala yango batika yango bibende wana nde mpe batia yango na mabele wana ta sosi elemba nango moko mosu mpe bendele ekoki kokwea kutu oyoka eke koya deja ekoki kokwea mpe bandako ya bato ezali ekweli bato so bakufi mais où va le Congo tozokende wapi mboka na biso RDC président merci mingi na port oyo etieli biso ya banana bazali kosala tokotala misala yango ndenge kosalama mais courant port ya banana ekosalama bongo courant bandeko ya mwanda baza na courant te mwanda eza na courant te boma eza na courant te matadi yango moko courant ya malunga eza te oye na bakongo zongo courant ya zongo ti lelo bo alimenter yango eza kosalama te bato bazali kokufa na Kinshasa courant na Kinshasa emonanaka te chaque jour na basite internet baza kolobela likambo ya courant autorité quand même vraiment bino autorité ya Congo baministre ministre ya énergie tozoyeba te mbongo boza kozwa mbongo oyo bapaye étranger zwaka courant ya inga mbongo wana botiaka yango wapi miyibi boza koyiba mbongo boza koboma peuple vraiment tokeza mawa mingi bandeko botikala malamu ya solo ezalaki ya bino ndeko kongo alenga shora de sulanga bandeko nayebisaki bino émission masolo na biso tokolobela mboka ya Congo na makambo nyonso ezali koloba tozala baémission mibale oyo ezali mpona makambo ya mboka bokoko ya bayindo ezali mpona la spiritualité oyo tobanda koyamba bato bazali kolobela bonzambe ya Congo oyo baza kolobela bonzambe ya fumuki mbangu bonzambe ya bakoko na biso yango tobengi bokoko ya bayindo tokolobela bokoko ya baafricain kasi masolo na biso makambo tali mboka Congo ndeko benga ngai soda oyo tala ndeko na biso azwi sango mbala moko abengi Congo alenga bi Congo alenga yoza molobeli na biso tala makambo eleki kuna na tongo lelo yango oyo tala video lobela yango toye na lombango po tolobela yango trop c'est trop na gouvernement trop c'est trop na bapoliticien yango bakomi kobenga bino bapoliticien siko tobenga bino na nkombo nini parce que mosala kitoko bokosala peuple ezali courant na mai peuple faut mona makambo za koleka na mboka na ye na butu peuple il faut mela mai yango epesaka bato atolie lipa faut mela ta mwa mai eza te mais totondi na baebale na mboka ya Congo courant ezali te kasi tozali na courant inga na courant ya zongo même kaka mai ebele tozali nango na République démocratique du Congo eza na bacourant mais tozali kokoka te lukula makambo
bandeko na ngai vraiment tuka mboka Congo esali ngai pasi ntango namoni video oyo bandeko na ngai na mituni ntango nazomona bamama ya mikolo bo balali bajeune fille ya ba 25 ans oyo bakosala avenir na bango lobilobi bazala bato lobilobi babota mpe basala bango bafoyer lelo bazongisi milimo kaka bolikolo ya bacourant oyo basinga oyo ese elemba bato ya SNEL bato en tout cas na poto jamais okomona ke singa ya courant wana ekata na eboma bato po déjà ezalaka contrôler il faut SNEL donc nayebi te so batalaka na bango yango te batalaka te pour chaque année chaque semaine chaque mois il faut koleka kokontrolaka basinga wana mais oyo ya biso bandeko nayebi te soki bandaka babelge batika basinga yango taso yango wana kaka na Congo eza capable eza possible ke basinga wana ya babelge yango wana kaka ti lelo 50 ans soki 60 ans donc eza mawa mingi mboka ya Congo courant o biso moko toza na courant mpena ya biso moko mais bandeko eza koboma bato na Kinshasa combien de personnes bakufi vraiment mes condoléances na bafamille nyonso bakufeli lelo na tongo en tout cas nzambe ayamba milimo ya bandeko na biso et puis mes condoléances na mama na biso Aimé Voka oyo azali mwana bumbu ye mpe aye ndeko azalaki na kati ya wenze kuna vraiment ezali pasi akendeki mosala kasi ya solo bandeko ezali pasi mpe mawa mingi ezali kosala nga pasi ntango namoni video oyo en tout cas botikala malamu bandeko bokomela biso bopartage video oyo bopartage yango matondo mingi botikala malamu ingeta ingeta ingeta